nakende na mboka nini ye ngai nalala na ndako na ye papa nyonso na bana na ye yanola losambo nanga belela nabelela Nzambe nabelela Nzambe nabelela Nzambe nabelela papa nabelela Nzambe nanga kino akoya nolanga balobi nanga Yesu yaya osala kabikamwa Yesu yango na ye Yesu osalelanga salelanga Yesu Yesu Nzambe nanga Yesu Yesu papa nanga Yesu bana o tozo garder awa o tozo bokola bana o Nzamba pe biso baza bana mo bazaki désespéré. Pas pour le moment avant vie na bango avant parce que ba parents ba kufa ba vivre na ba conditions moins bien té bazaki désespéré biso ce que toza mon dernier espoir donc les oza désespéré ozomona ke na suki oyebite o banda wapi nde place to mona Nzambe o ya dernière minute ayoko opesa biso sous espoir. Problème na ezali nini maman na ye ana 13 ans donc ba violé qui na âge à 13 ans oui une petite fille à 13 ans ba violé qui na âge à 12 ans donc ezali qui na Selembao na Selembao nani mwana bamoneka mwana moko mukie ya mwasi petite fille mo avandi na kwazo melisa mwana libele après maman mo banda oteka mapa atunya biozo melisa mwana libele ndenge nini aza mwana na yo lobi aza mwana nga nde maman ngo ayo tala ye amoni penza ke azomelisa mwana libele après bon yo na mwana muke bonde na expliquer histoire ne kabino ba viola kinga bo tout ça banini et bon papa na maman no baza papa na maman bakufa avant da ce qui pas nani wana lobaki ana bon après a continuer message mwana libele maman ngo banzo continuer oteka mapa après mona maman mwana ngo aye aisabi maman simbelanga mwana na oke kozwa babiloko na batama lewa na nde batika biloko kolia ngana zwa kana kende zwa pona lia na mwana nde sikoyo era ya tikeli mama na mwana kokima nyonso akima yango wana yepe ayika na âge 1 an. Oui, yepe kombone espoir ngam na pesa ke kombo espoir yepa ya kipe sans prénom non. Voilà donc histoire ya espoir le ba kina zaki na 13 mois. Donc 13 mois une année 1 mois, balokota ke na wenzangerengere balokota ke na wenzangerengere babwaka ke na wenzangerengere bosala système ya ko mutalingi ko adopter mwana aza libana mboka aza na Kinshasa lingi ko adopter mwana bosala yango pe oui adoption na orphelinat esalama nango Moïse yaza pa mwana liboso tozwaki na orphelinat. Okay. Maman aza muta nini, j'aime pas vraiment des bana baza koloba manini. Ah, muta ya full en fait, na okindika na ba terme muta. Bon bref, muta liboma. Okay. Abota ke baza ba triplé. Donc une folle. Ba yibi moko. Atike na mibale ba yo yibe su moko. Siko jour azobwaka Moïse tozepe na frère moko pe kone pe ka Moïse akute na ye mtazwaki Moïse bakangi mamango abwaki mwana nde bakangi ele bakena commune ndatikela biso Moïse neti bango Naomi Gina na nani Exaucea voilà bango misatu bautaki wapi mboka nini na Gemena voilà abandela Toda na mboka Gemena ah ok donc bango bauta Gemena mama na bango
Tu peux expliquer Naomi? Où il faut na loba? Tango toyaki na mboka toyaki na papa biso na mama biso, papa biso akima mama tika biso na mama nde mama ayena biso comme fana na biso kote mo ya véranda to sufi nde mama ya tika biso. Donc bango baza misato bauta este, mais ça date déjà, je peux dire même 3 ans hein. Pour les bayaki yazaki bébé yazaki na no bébé Herbazonga qui maintenant tu as quel âge? 6 ans. Ah, mon bébé maintenant il a 6 ans. Oui. Donc bayaki azaki na no bébé azaki muke bayaki baza ovanda kuna na papa na mama. Bon ndezaka ba M23. Donc c'était histoire ango papa bango babomaki na miso na bango avec machette baokata morceau bana bazalaki wana. Donc voilà, après 2 mois papa kokai maman kokai ko supporter choc ana te mama pakei maman azaki tozana ba difficulté belé kolia ya bana akotinda mbongo un peu na retard, donc tozaka vraiment ba difficulté makasi na classe ya bana batanga ma totangisaki année au 3 bana nde bakenda classe tozana ba difficulté kota minerval na bango et puis fallait ba misusu banda classe année oyo et puis so ba beli esenga kokenda bango hôpital ba fiche bakofuta ba consultation wana nyonso wana ezala vraiment un peu difficile so maman asungi biso te. Donc yango tonga tosunga tosenga lisungi no ya bana oyo ata mwa biscuit na binongu ba mai ekosunga bana oyo le bako mate batu le kwa bato bazolanda ngai. Merci beaucoup. Na adresse na biso tozana Bandal Tubangu na avenue Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la Réalité chrétienne avec Yves Ipantos, directeur de faux. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Cyber Promo de 143. C'est mon Victor Otomeme Libino Lelo. Les alliés à Orphelina, mon dernier espoir, avec notre maman Mireille Pacave, Aouti, fraîchement Mikilia Poto, et justement pour la construction d'orphelin, il y a vu la Kinshasa, comme d'habitude, Nenga Salaka. Toujours ba ranger moko na ba maman na biso Livlembe toujours na maman na biso Denise Nyakero. Donc je crois bien toujours na kati ya orphelinat vous avez déjà confort dans na kati ya nakoyo et maman lingi a pesa confort et pas ya bana ba vivre le cola bazana ba papa na maman na bango vraiment maman boyeli to singeza na mboka Congo. Alors tout soutenir ba œuvre ya boyi les arabiens malam. Merci pour mazana fongola biso déjà. Tout sur la maman Mireille Pacave, Ozali Bongo, mon apoto, soutien na bana orphelin, orphelin au bazar la biso, c'est le biso posé ma cassi. Je peux déjà monter pas ya maman Mireille, vous sentez na yo, et puis il y a orphelinat, mon dernier espoir. Oui, bonjour Yves. Bonjour maman. Excusez-moi, je suis un peu timide dans la caméra. Orphelinat Zabianga peut santé bien par la grâce de Dieu. Banatou baza bien par la grâce de Dieu. Ok. Alors pourquoi d'abord combo ya mon dernier espoir? Et puis ça qui a un concept nini. Nazwa qui idée vision yo sala orphelinat na bando luka kombo. OK. Ezena ba kombo ebele ona bande ko luka na pesa ona peso, mais j'étais convaincu mbamona okike mon dernier espoir. Donc mon dernier espoir eza déjà orphelinat. Bana o tozo garder awa o tozo bokola bana o nzamba pe biso baza bana mo o bazaki désespéré. Pas pour le moment. Avant vivre bango avant parce que ba parents ba kufa ba vivre na ba conditions moins bien té bazali qui désespéré biso ce que toza mon dernier espoir. Donc les oza désespéré ozomona ke na suki oyebite o banda wapi nde place to mona nzambe o ya dernière minute ayoko opesa biso sous espoir. Donc elona kolo ba à part orphelinat nazana une fondation. Donc fondation mon dernier espoir. Fondation mon dernier espoir na idaka batu. Donc na orphelinat nazana équipe mais na fondation nazanga moko. Na idaka batu baza désespéré, orphelin, fumeur, pauvre aussi. Il y a des gens aussi, je vais dire
neti bibembe corps déjà bibembe msu na sina kunda ko aider ko sala ba action pe na niveau ba bazaïr donc na sala moi mambo ebele na bato ebele ana king oyo na ya na bakisa un plus nanga pe ba vie na bango lelo échange gloire à Dieu. OK, donc la mozindo très bientôt là, bientôt il va nous but principal nous na ville Kinshasa, ou ka kota la bana na yo ou bien vous appelez na makambu so ya ko sala na ville Kinshasa. Oui, na kin vraiment na makambu na yo sala te na ka juste pour na visiter bana na ngai. OK. Donc bana nanga do bana ya mon dernier espoir. Nanga ku koloba orphelinat c'est mes enfants. Okay. Donc on peut baza bana Yves, bana ya tout le monde donc bana na biso. Eza lokola soki nga naza mama na bana oyo nga mobie ke na bana na baza ki na Afrique na ngana bandoya na yo tala bango. Donc o pe baza bana nga donc visite na kati Afrique eza juste pour na yo visiter bana nga. Ba mona mama tout moment ezala bien pour distance eza moi mingi mais na temps on jamba permettre sengaka nazonga pour na yo tala bango. OK, ça c'est bien. Bato bazo encadrer bango ça va habitude na bango parce que baza na besoin pe à présence à maman donc ya moment nazala obligé à chaque fois. Ça c'est bien. Donc biso orphelin tout tu as espoir pour moi pour orphelin. Donc tout as espoir. La fondation mon dernier espoir tout tu payé. Oui, ngapi nazo orphelin te biso nyo ça espoir. Nzamba préciser était que orphelin o ezaka bana miki alobaki aza le père des orphelins. Donc biso nyo sotozo to bénéficier grâce wana tozana kati. OK. Voilà. Alors conception ya ko sala orphelinat ya ki na ndenge nini? Est-ce que zaki pour maman Mireille a koufela ki papa koufela ki maman ou bien moi souffrance moko ya bien ya ki bien un jour na soki na zui il faut na sunga bandeko. Idée wana ya na ndenge. Bon na koufela maman te maman zali mais na koufela papa mais eza cause wana te papa koufaki na sina kolaki. Eza cause nango te mte pusanga na sala orphelinat de nature excuse-moi de nature nde nzamba salanga naza bato ba partageaka même les naza okola donc no mona tamsi no yana ba camarade na ndaku no préféré na pesa bon biloko nanga no préféré donc naza muto de nature na partage na kokomona muto na pas cité bon nzamba sali grâce biso toza kuna na Europe ezai kande total bino na ba YouTube banini tout ça ozomona nde bato bazo souffrir ozomona et déranger vraiment ça la passé. Je me souviens quand la histoire il y a papa Sonzo il y a théâtre je crois ba journaliste ba sala qui est surprise ba ya nanda kunaye donc banda babanda ozele alobi asa komi mais depuis babanda ozele par rapport à problème à ma colonaye après l'air yo sala interview abandi ko expliquer kanaye donc na yo kay vraiment pas simon ko natona déjà papa nanga kufaki. Sikoyo nakoka nanga pe ko supporter te que papa a souffrir donc na mon on dit papa nanga tellement nezana ba projet mingi pa papa nanga na zo temps au salele ata ya 1 centime te donc aide nanga mingi za plus na ba papa ba maman aussi mais nakoka mona passe ya papa te. Nde na ko solo na ye na ko zo ya en charge ko aider ko futa banda kuna ye. Vous excusez parce que Bible le biso gauche et si droite et batté mais biso toza fondation tu vois pour fondation là ozo sala ba action il faut oyer banapo Yves pour koko zala au moni action bo ayo poza toucher au bakisi un plus to sala ngote po batu ba mona ke na o sala bolamu po soki eza bongo na otanda ba bolamu na nga tout mais to sala ngo parce que toza fondation eza lokola évangélisation tozo panza sango il faut koloba parce qu'il y a des gens pe o nga na yeda batu ba moni vidéo batu soupe ba yeba bakisi sur un plus ça c'est vrai donc dans l'essence wana nazo ki papa sont au charge et puis à l'époque maman zaki en Afrique zaki au samba na cité Bethel naza une habitude au monde nazo tinda ba mbongo a aider ba veuve au sombe la bango ba biloko sala bozong sabo donc d'habitude naza muto na edaka. Et puis ça par rapport à songe moko na akozwa à partir à songe wana na zwaki nde eloko epoussenga vraiment na en fait je peux dire que pas à partir à songe déjà na ba action na salaka na bando sala pe ba action na ba orphelinat na za ba orphelinat belé pe na sala ba action
kotika babiloko babilamba kozwa ba charge nde ezala kaka nde na partie ya songe ona ki kozwa songe wana epoussa nga na sala fondation na créer fondation pour aider les gens. Après, à partir de la fondation des Zaka, aux autres qui ont na orphelinat, baka ou na bando kuta na orphelinat mususu, orphelinat mususu ezala netinga moko na tindi batnanga baye, on a bané vraiment où il y a le bosso ninte, na komo ya kale na créer orphelinat na bando tindaka. Ezaki omona otiki biloko na tindi nete exemple Yves kendi boki osala action neti na orphelinat Y. Mutu mo apoto abenginga Mireille na mona ko sala baksobe parce que batebe bazoka sakana za na orphelinat ngabi non na za na orphelinat te mais to ko tinda biloko na za na kin na ina ke sala action otinde kana même orphelinat o kendaki mais là komi kuna orphelinat na 2 jours après otika biloko ba oyebisa yeke bana bana loko oliate okwa bayebaki azoya ka même de basalenga bana ba osala truc nini bouillir ya manga poto manga donc ba faire voir que bazo souffrir na niveau moko et là on a vraiment et ça la kinga vraiment mabe donc na mona ke baza honnêteté tu vois so bazo zo ba biloko na ba ozongo pona bana quand même faut bana ba vivre mais comment ba ozongo pona bana na bango pena ndako ba oyo tikela bino biloko bino busala donc oyo tala ba condition ce que le que bando lekelanga nga mona komi ko se poser ba question comment orphelinat batu ba eda ngo mingi mais to ya katokuta bango kaka nazo critiquer te ya non critiquer orphelinat monter mais nazo ba réalité ya vie oya okuta bango kaka balela kaka bazanga kaka ba passe mais bozo ba action bozo ba et siko na bando kana comprendre le kana ndo comprendre après na yo lo bakanga bidon nga na osala pe orphelinat nanga na tabana na condition bien. Donc c'est ça na yo créer orphelinat et na créer donc par rapport à vision nzamba pesa ki par rapport à vision on nzamba pesa parce que naza na sala action trop na orphelinat tu vois mais ndenge na créer yanga et empêchant nga te na continue toujours action nanga et so sengi na ke sala action na orphelinat na ke sala ngo parce que baza besoin na biso donc baza na besoin na biso donc malgré na ko créer ndé na yo sala je veux dire quoi ndé na sali orphelinat na nga na ninga keza na condition bien so son journée nzamba lobaki ni na son joana yo zaki comme vision pour na orphelinat d'accord na songe o nga na zwaki et tombé pesa ki dimanche pasteur na biso pasteur Puis Roger ya Hollande à l'époque na zaki na Hollande ayebi po après ka songe na la muka na benga ki na expliquer na lotaki ke na zo songe mo na zaki na problème problème on ce que zo senga mbongo ya ebele na ke place mo ba pesinga mbongo mais mbongo ba pesenga ezale muke e ko ka ba problème na ngate Nando ya nzela ndia nazo se plaindre ngabi ba problème on azana ngo vraiment nazana mbongo te mbongo ba pesingiza muke no sala ndenge ni nazo lela nazaki vraiment na passe na pusani na omona papa moko avandika na nzela aolela osenga aide bando expliquer nga problème ne na bisenga bi papa nga pe na problème moyena aider ezate mbongo na zui eza muke problème na nango eza tellement munene donc na koka ko aider ote papa parce que na bando lela tellement na za déjà na mutemo na kokomona na pasité na ko aider papa on a zui siko na pesa une grande partie nga na tikali nango partie moi muke après na comment se plaindre nga mais nga mona za na problème comment na kozwa mbongo mingi na pesier na bando se plaindre dole na on se plaindre na posa mke na moni mama mosusu avandi na mwana moko wana azolela oyebisanga mwana za maladie donc il faut aider ngaka mwana a maladie natali mwana ngo na kokite na zwi mbongo nyonso na tikalaki na pesi mama ngo na salika quelque part na moni mutu moko ya kanginga siko mutu ngo na songe a mutu moko za tellement na pouvoir na okota le longinete donc na zwi longika na tie na mutu na nga na se mutu ngo era kanginga ayebisinga lobi ke yo lelo kaka il faut na bomao donc jour na mokili eza ya suki eza lelo ozokufaka lelo na bando senge pardon na banzo lela siko mutango azay tellement na pouvoir azay na force modo o kokata ko lobate do nde alobi bon na bike lelo na okufa na banzo lela na osenge pardon abi non lelo kana oboma
après na oyo ka voix ya papa oyo na aidaki liboso aye ayebisi papa na ayebisa moto yango alobi ke en tout cas koboma ye te ta nazalaki na pasi aide ngai kanisi ata na bienfait oyo autosalela nga moto yango alobi non je sais pas moto yango je peux pas dire ce que ezalaki nzambe oki onini ça je sais pas mais ndenge ndoto kaka songe ndenge ezalaki mais azalaki moto azalaki vraiment na pouvoir et puis ozo kokotala ene elongi te donc mutu na ngai ezali toujours na se après na oyoka deuxième maman oyo nayedaki na mwana bita kutu mwana ngai alinga akufa grâce na ye bona boye moto yango décision ezabi donc lelo efo akufa naoki siko voi ya bato ebele naoki baorphelin baoyanga nazalaki orphelin aede nga bavi bato ebele sikoyo natiaki mutu na ngai na incline mutu na ngai na se ya bagene ya makolo ya moto yango est-ce qu'on a qui bateau belé et lesquels n'ont bateau belé bon a balou qui boit na moni full population bateau belé ba hôtel ça c'est quoi yo ba bien fait na asala boazuni sabo gas ko ah est-ce que nga maida bateau nyonso ana ce ko muto akanga lobi oui yo muto ida bateau nyonso alobi nanga nazo tiko en vie à cause ya ba bien fait na yo continue toujours ko sa bolam na lamuki ya oganga na mamisu ebimangai oui mamisu pa na lamuka penza na mamisu physiquement pe mamisu penza ko na lamuka mba moi à l'époque papa abana ngai yepa yebi songe soko se rappeler je sais pas soko atala mam nanga ou pas mais ayebi songe oyo ndemba mo esalenga tellement kubanga nde na yebisi pasteur Piroge na bengi pasteur nanga na bino pasteur Piroge tala na zui songe boy est-ce nga bino sœur Mireille c'est vrai linga vraiment kokufa abi batum somona alali ala mukite abi donc à cause ya bolam no même pasteur nanga yebi tout le monde en tout cas entourage nanga ba yebi ke nga soki ezali en tout cas na partager na loba non te soki ezali na ko préférer nga na zanga mais oza na problème na aider do exemple tema o nzamba piangai o apesa nga en fait nde pasteur ayo loba nanga nde à partir de son journal nde na yo loba non il faut kana sala fondation na bande na fondation donc fana continuer musana nanga ya ko aider bato et puis senga lokola force moko ya lokola message pona nga na mona pona nga eza mission o nzamba tinda nga na mokili donc je suis obligé à remplir mission na pona na fin nzamba tuna nga teke na pesa ki o musala na pesa ko mission na pesa ki o sali na ngoni c'est un peu ça. Voilà. En tout cas, merci Maman Mireille. Je crois bien que vous avez Busso, vous l'avez histoire. Et puis, son jour Maman Salaki, je crois bien, ils ont vision de ma PCA. Nous pouvons la Busso. Sunga orphelinat, Sunga ata awate. Orphelinat Moussou yo moni. Oui, que Sunga bano baza ba problème. Sunga no pakala ezara malamu mingi. Et surtout sur le PC on est secondaire dans le bagage souvent Dieu aime ce qui donne avec joie. So pesi ni sengo zon silo ni sengo maman Mireille ndo kabane sengo nzamba reconnaître bola mwana lelo zon ici ce qui peut bola mwana zaki te peut-être ne va na bisoté donc c'est que vous avez bien maman bébé bando sala mazo bando kabane ma bébé zaki mo belé bon en fait mutoza mutu na koloba te ke naza ma bébé mais je suis chrétienne malgré ma benanga na sala effort moko ata 80-90% na tambola na crainte nzambe. OK. Donc, je suis chrétienne. Maintenant, quand tu es chrétienne, tu sais comment tu vas marcher. Au marché, comment mon chrétienne, ils ont pas apprendre. Ça, tu peux pas faire. Ça, tu peux. Mais maintenant, on a ça chrétienne, naïbi déjà que conduite n'engage à la comelo ni na kosa na ona kosa la te. Mais maintenant, on a qu'un moto. Masumo ezalika. Ouais, ma. Si, naza moto. Ma bé ezanga te na moto. Naza nanga Jésus te donc. Ma bezali mena o nga mona miyebi bolam nange leke belé na sala effort na lita bolam nange zala ebele dona lita ka pona fin na nga am nange zala sauver dona lita am nanga ezala sauver na sala pe bolam pe pona ba nanga parce que Bible lobby je vais dire quoi Bible lobby l'air aux os abengi nina ka orphelabi meilleur religion pure et sans tâche, aider les orphelins et les veuves. C'est ça que on a ça. Religion pure sans tâche. Vous comprenez? Et puis quelque part, penzamba zoloba, oya kosunga orphelin, eza lokola zo prêter nzambe.
ta siko nzamba za na nyongo na yo soit foutu tala siko nzamba za na nyongo na yo avuta triple et puis quelque part so balobi o azo sunga ba orphelin nga nzambe non se souvenir ne na moment malheur Yves nayebi ke natala bémission na ona mona ndo sala baction pa na ba orphelinat parce que yebi secret nango eza na secret moko tu peux pas imaginer vie o tozo tambola ena mambo ebele eza na physique na spirituel so nzambe abi afongola biso miso tomona ndenga épargne biso Yves na kasi tosala ta mabe te omoni donc toza na mambo ebele tokutana ona vie tobelisa pe bana na ba niveau moko mais mwana na lelo aza en vie otaka ezaka mawa nzambe grâce à nzambe wana eloni onga na opesa ye na lukata na marcher selon sa volonté tu vois donc tokutana mambo eza ebele toza na bana tokomi lelo ba parents non kende naza na orphelinat na bana te naza na bana j'ai 4 enfants mais toza déjà ba parents tobongisa nzela na biso mpona bana na biso bolamu oyo nga na osala eza bana nga mutu baobuka yango nga mo mpe nzambe osala grâce na obuka na ngango mais nzambe akoépargne bana nga nzambe akoprotege lelo eza ta mosu mutu moko nga na yedaki amoni bana ayoki ta mosu kombo apakave yo mwana Mireille pakave mama no ayeda ye nga boye oso mosu mpe bayeba te comme il est Dieu azaka na bacanal oyo aolekisa selon parce que il est juste et fidèle na baparole na ye azaka na canal oyo olekisa bolamu moko kaka ekutana donc oyo toza kaka oyo eza ya motuya oyo eza important tozo vivre toza na souffle de vie toza na bonne santé otala bandeko boni na moment oyo baza na bopito ta mosu baza dine ke ngai otala bandeko voilà otali bato lelo nga bazobenga nga mama eza na bafemme mosu baza stérile mosu na longola zemi te mais nga nasala avortement nzambe atalaki yango te abenir nga apesi nga suli pambola monene asuka mpe nga bajumon akoka mpe koloba ke yo oavorte kina opesa te opesa oyo azangi mais il est Dieu nyonso azosala mpona biso topese nini totambolaka na crainte na ye toyede baorphelin tosunga mpo mokili eza na makambo ebele donc bolamu soki bolamu edomine mabe omoni tozosunga te mpo bato bamona tozosunga tozosala parce que bon, Isaka, ça dépend à cœur à mon tout. Donc voilà, ça. Merci beaucoup, Maman Mireille. Je crois bien, truc avancé, je me souviens, déjà, orphelinat, combien d'années? Et puis, bah, difficulté, ni boleka, la kati, et surtout pour la cause de Bana. La évité à Bana, baza conduit déjà. Oui, orphelinat, déjà, ils une année déjà, un an déjà depuis na bandi orphelinat. Ok. Tout ça qui on a mois de mai. Donc orphelinat, tout ça na équipe. Nazana batoupe on a travaillé na bango, nazana Jirgen Panzo, nazana Yolande Zubika, nazana Erti, nazana Monsieur Paulin, Pole. Donc tout ça on les a battu on a travaillé na bango na kati. Oh tout travail na bango en fait na kati il y a orphelinat. Et puis à part wana tout ça pe na ba nourrice. Toza na ba maman o balambaka o bazwa baswa bana le leza dimanche mususu bake l'église bake kuna bébé mo azo ngo mona mais malheureusement bake na e prière donc voilà otuna ki par rapport à ba difficulté nini o tozaka bon en fait comme difficulté na ko loba netinga na mona na nga difficulté te parce que na sens nini totaka ka difficulté naza pe na sala ba action na ba orphelinat msusu otuna difficulté nini baza nango ba ko expliquer yo oui j'ai des difficultés aussi excuse-moi oui j'ai des difficultés peut-être pour na ba rentrée scolaire à bana tu vois neti année on a koka ki kotangisa bana nyonso te totangisi ka bana misato parce que toza na difficulté de penser les tellement trop normalement bana bazalaki tozaki na bango 25 mais na 25 wana bana msusu nazongisa bango. Pourquoi? Bon, nazongisi ba omoni Afrique eza ba réalité nango. Bato baza vrai te. Même ozo aider aza vrai te. Nga nazo bana teke na kenda oluka bana. Nga commune mtebenga nga à part bana moko awa mama na bango commune pe mtebenga nga mais mama bango ye moko ako kotika bango parce que ako kokate ko bokola bana.
Donc bana commune mtebenga kam les communes oya commune osala banquette na ye pour commune ti abenganga donc c'est que commune asali déjà banquette commune là osala banquette ça peut histoire bana parce que eza orphelinat donc bana ba oya baza ba orphelin oyo kapesi histoire mwana boye papa kufa maman kufa bona bo bozui bana voyage moka voyage avant oyo na utekoya bana kandezala bozo sakana ponga na sikana ba on sakana bangwa là ça va il faut pas mentir bana nzambe baloba vérité so boko ça peu importe ça problème il faut boloba vérité mensonge c'est pas bon pour les enfants de Dieu ozo solona bango kakana lobi na bango boyoke bozana secret na za secret boko bomba secrétaire na maman il faut boloba toi maman moi je vais dire quelque chose à maman quand on dirait blague bana bayolo bananga vina bango moko abandi Julien non nga nazana nga orphelin te papa nanga na mama nanga baza papa nanga mtako tika na commune donc non so na bango te ngabi bon oko les a secret to sola chacun na minae na tournae na kotisi ba msuna chambre na obenga moko donc na tombé na bana je crois 8 ou 10 comme ça donc ba histoire et puis ba ceux qui ezaki ke ba wuti place moko na loba fait donc chacun na histoire nae donc au mona penza mama ba msu ba bimaki o baza bandeko bana bango bandeko te basangani famille o na famille oyo ba yokani ba pesi bana bobimi mama mo papa mo voilà ba kimi passe ba yena bango ba kena commune pe bana ba ke ba lobi baza ba orphelin obi que j'étais traumatisé et lesquels ngai obi que mais c'est pas possible. Responsabilité voilà. Donc ce que zaki mwana moko kam ta lobi bongo na koloba mais eza sikoyo on dirait ça rythme moko eza na Congo en fait. O bango nyoso obi ke elekeli nga on récupérer sur la colis ayo siko bana bongo akoko yo yiba ozo problème na l'état. Pour moko bando luka akima donc ozo problème na l'état. Moko suko tozwa ki ye moko vanda ki alobi aoko vanda te il faut kende ka opona ni alobi azandoki abi aoko kate abi depuis ya azoko ko bimate monto kaka depuis ya bana naza bana mo misatu bauta est abi bana na bazo pese kanda azomona abi amona monto mo epepa na bango azomona nziepe tolingi bana ngo mingi donc mona na tiela biso trouble alobi aokoka te il faut kaka akende il faut que alobi pazando ki mais l'air ayaki kuna na commune bimé orphelin mais akobi ke maman ne azokoka koya ko zoyer te donc azolinga bima maman nazokoka okota maman ne pazando ye pas sokoko bima te donc aokoko nyonso azokoko sala aokoko sala te abwakelaki bango soki nini nango azoloba awa bato baswana na orphelinat donc to azosala azokoka te abi aokoka nete mwana na tia biso batrouble fa kende ngai babengi nga baexplike nga mama baenregistre ke tala problème toza nango boye na mbamo nga bi ok nga prière na nayebisa nzambe nga bi nzambe nde na ocréé orphelinat oyo nde naloba na libumu na nga na obota ndoki te bana oyo mpe opesi nga na ozwa ndoki te donc nzambe vraiment il faut apesa nga bana oyo baza malamu en tout cas nazongisa gloire epa nzambe parce qu'il y a des serviteurs de Dieu pe balekaka wa mais nzambe apermete te bamona misala mwana na yemo akoki te alobi peut-être cause pe ba prière basali ya nzambe na ndenge ngabi te okwa tozwaki na maboko ya l'État il faut tozongisa na maboko ya l'État parce que soki bino bozongisi botika kende bongo bozwa problème tobengi bato ya commune tobino toyo ozongisa mwana boye to remettre na ba document na ye siko ba o misusu wana kuta ezaki yazaki to avant bana na baloba nini wana vanga na yana nkini ba o wana sikole ba oloba ba histoire na bon on a se retrouver sur na bana 10 ba histoire na bango tout eza ba mensonge ba pesi ba adresse banda kuna bango ba misusu kutu moko reta pesi numéro papa ne na mutu to bengi pe papa na ye to zui papa na ye donc j'étais vraiment choqué et comme siko misusu tozo na commune na Bandal na bengi ba assistance sociale ko le tomber ngamo na zalaki awa na bengi ba assistance sociale na lobi vraiment en tout cas bosa msana na bino bien te tala boye o kuta Bandal akimene papa ngona nzela ba o ya commune na commune ngo iza sonini o ikanga mana munga fula
Selemba. Bakei to remettre bango misupe ba ute na munga fula donc nde bana nyonso nde na yeko zongisa bango na tikali na 13 o nazanango. OK. Mais nzambe opesa biso bana misusu donc voilà. Il y a eu un moment où l'internet battu balobela ki moins mingi zaki ya bana o ba utaka mbujima 9 natala ngona quel boule puis na yo mona na ba page belé. Ezala pe aona biso no. Ya bana o utaka mbujima si bana histoire na bango ezali na ndenge nini maman Mireille Pacave yozali maman ya fondation mon dernier espoir. Ouais. Bon, en fait, histoire à Banango et Zalaki, Wanangaza Nanini na Belgique. Il y a une dame na Sololane, bien Madame Violette, je l'aime beaucoup. À Benga Ngai. Elle s'est dit, Maman Mireille, naza vraiment na besoin, on a zana ka bana moko pour azan hôpital na Ngeringuer. Abi nazana ka ya bana moko 9, bayo tikilanga na hôpital pour na zwa na pesa bango en fait bazwa traitement baza na santé bien te bana ana baza bana papa moko mama moko bautaki chika pasi mbujimai bazaki papa na bango akufaki famille papa babotoli bana mais mama na bango sikoyo akomi batante na bango bakomo nyokola bana bana bakoma en souffrir ba pe na santé bien te boy tout ça banini na lingi pour y pas un orphelinat bi mais y un orphelinat na ye à sa clôture qui et puis baza ndé na moneli santa bana o ndé na yebio je préfère mieux bana o yo ba kene na orphelinat na yo. OK. Allez après abi a otinda ba image là atindenga ba image non na kokai ko supportant oté j'ai commencé à pleurer après ne senga bi no problème té ba kene na orphelinat na ayo tanga na conférence na David o ya quel boule papa David ça là oui atie biso na papa David a expliqué pe tala situation biso ba benga biso na mama ka boy ndé là après ko ba sous traitement na bango équipe nanga na beng bona solo na bango ba yo tika bana ba tiki bana awa bana bazaki na bango pe bien to sombi bango pe babiloko ba protéine ndenge zala so ba soya na ba ni babiloko na bango ya pona penser bana bazaki vraiment na santé bien te moko pe kutazo sala ba crise épilepsie nazwaki dia contact na docteur moko na Belgique pona ba kisi banini en tout cas bana bazalaki bien mais maman bango azalaki na chikapa en même temps qu'elle boule abandé kozwa contact ko solwana maman bango. OK. Ba yo pesa maman bango numéro awa ukwa zalo baka chiluba il y avait une dame azala na sima maman moko to bengié maman wa sololne maman wa ibisa lobi bana nga ba sololne nga ba lobi place baza bien ngamo pe na moni même na santé na bango eza susu ndenge za kité bana nga ba récupérer santé. En tout cas, boyebisa maman Mireille vraiment ndé maman na bango yo lobake bana na ye ba vande pa na ngai jusqu'à ce que ya. OK. Nga pe na si bon na nga na Belgique na sonna ka téléphone nga il y a pas de souci baza bana nga pona nga ta ba vandi na bango libela eza problème te baza bana kutu ba vandi ba ondima kutu te bana oyo ba ndenge bayaki. Comment récupérer ba santé bana baza bien en tout cas bana ba osepela to pesi bango chambre en tout cas bana baza ki bien. OK. Jour sous na vandika na boy na mona une dame benginga oh non maman Mireille dame o ya hôpital wana abenga abiono maman Mireille ba maman o ya quartier bayaki na bana wana 9 bana besoin ba solola na yo. Ndaya pasenga téléphone oh non maman Mireille ngande nazana toye poto ya kozwa bana ngabi kozwa bana na ndenge nini obiso tout osalaka l'état ayebaka l'état signé biso to signé ngabi bana babozwa bana na ndeni non bana na bayaki po baya kovana na orphelinat biso to kiki bo placer bana na orphelinat ba tante na bango bazo silika et comme tia trouble et puis bana na baza bana ya famille moko te baza bana ya famille mi balé donc baza na trouble zalinga biso sko to bimi victime parce que to yaki na bana po ba kozwa traitement awa so bongi bo aider bana et donc en fait bref et ça qui trouble. Okay. Bakomi ba récupérer bana nga siko na lobi no ngai na kopesa bino bana bongo te sans autorisation ya l'état. Après maman na ono bo pesa bana so bo pesi bana ana te oyo eyela bino
mitali bino senga bino bana bino bolingi te bolingi bokoma kokundaka bana après boya kozongisa. Moi je suis chrétienne maloba bongo ekoleka nga bongo te nga bino oyo okoma biloko spirituel faut faire attention. Tu vois nayebisa nzambe nde nayebisa nzambe na okunda mwana te bana na nga te babimi na libunga nde nayebisa mpe nzambe bana oyo opesi nga na orphelinat na okunda bango te. Nayebisi mama na maloba ozoloba eza nul et sans effet nde na bifa bobenga police bobenga nini tobengi mpe mama Violette bengi esengi ono bazwa bana bango bongo lia bayeli bango bana bakomi kokamwa bana ngo bachange bana bachange mama Mireille limbisa biso bana bobo tout ça là ono bakende kaka bamona tante na bango comme ça bayo otika bana tozwi bana topesi bango bana topesi na mbongo nde tokoka kopesa na batransport nde bayokokende na bana nzoka nde balongoli na bango bana awa na condition ya bien baketia bana na orphelinat mo boye nayebi te namonaki opeka na baimage na dernière minute le mama ya bango aye nde bayolongola bana awa bayotia bana na orphelinat mosusu nga bakosinga babio no tante na bango alobi bana bavandaka nanga boya kozwa babiloko parce qu'il y a quelques personnes pe bakotika biloko na bana yango bozwa bomema babiloko na oyo biso moko tozwaki topesi bango après nde toyomona kaka na video ndenge ekendaki barécupérer bana batie un peu trouble bon nde mama ngo azwa ye bana na ye bana bana chika papa abengaki nga asenga vraiment merci Dieu merci bana bakye na témoignage ya bien pour na orphelinat na biso. Mais devant neti bakaya boye moi désarroi ate bino ba membre ya orphelinat ate bato pe baka kotikela bino bana mama devant makambo bosuka ndenge ni bosala ka ndenge ni devant makambo ndenge ni na ko makambo neti oyo ya mabe ekomelaka bino na ba orphelinat neti boye mwana moko azani orphelin te papa mama bazali mais lokola bozwi eza te baye basundoleli bino ye mosusu mpe nde ezalaka mwana moko abungaki mpena te mais baye kotika ye na nkonde na otoloba bakaya ya babongo neti bakaya ya bandeko mosusu mama ayebi te papa ki atiki mwana papa ayebi te mama ki atiki mwana deva bakaya wana bosalaka siko ndeni eza baconvention moko osinyaka na l'état ou bien comment bon mwana nga nakozwa mwana na nzela nokende ka na l'état nakozwa mwana na nzela te na ye ne mbamo if okoyeba mpe namona bia shege moko namona mwa moke oyoka mawa tozwi no te mbala mo atefuna kenene d'abord na l'état donc baka bana excuse-moi baka ya bana bongo tosala yango na nde nini l'état yeba nakozwa mwana na nzela il faut na kende se présenter na l'état il faut koza ki on ayebi mwana mo boye donc toujours mwana kokota na orphelinat ate alala sans autorisation ya l'état parce que son mimi e boye azui problème l'état oyeba ngote na ozana problème faut nga mo pena se protéger na bato on équipe na biso to se protéger donc to kenda d'abord na l'état bon quand on a kuta na oka ya bana na nde na expliquer ba pese ba mensonge na bango ke bazali na ba parents l'état s'en chargeait na bango azwa contact na ba famille na bango misusu baye bazongi bana misusu azala neti moko yorite ye moko akimaki ba mama na ye ba oluke na papa ne ba omona te ye moko akimaki donc c'est un peu ça na posa une question misusu tunaki bon ezala kaka wana alors par rapport à ba condition zo tia bana awa to moni ndako eza vraiment kitoko makasi ba condition to moni pona bana awa on dit matériel orphelinat alors est-ce que vous aurez pu moi ba lisungi pe na ndenge ya Belgique to pe lisungi na ndenge ya Kinshasa ba ndeko pe ba boto sungana no fondation mon dernier espoir pour nous omona za ndako pona nga na ko vanda ndeko mo porta la biso ko vanda yo mo pe d'ailleurs oui pe ko vanda pe par rapport à ba condition na moni na kasa ndako on dit matériel orphelinat. Est-ce que vous aurez pu moi aide moko lisungi na niveau Belgique na Kinshasa ba ndeko ba otala moi ça ga fufu moi loso est-ce que comme rapport pour mettre de coutia je sais pas moi premièrement non loba ezelo ko na sali yango bongo pour ezai vision nanga na ninga na tabana na condition moi bien eza lokola lelo na koloba nde naza na Belgique na bina ye ko s'installer na bana nga na Afrique na vendre ça bona condition bien
nde bato bakoloba po ani bozwi ndako na bandal po ani bozwi boye bokende baplace boye bokende na bazone mosusu wana nazo maîtriser yango te kuna bokuta ndako badesa bokuta ndako boye wi eza na mabe te baza obligé tokola baza baorphelin totia bana ka na condition mabe pourquoi baza bana pourquoi ndako en étage bazo non Yves baza bana yo poza na bana no otia bana no na condition bien omoni Yves nde na olinga mwana na yo nde na olinga mwana ngai fona linga mwana nde na linga mwana no ta mususu bana na nga ba osunga nga te za ta mususu bana na yo u bana oto obokola bon mutu ba osunga biso tozo tia bango te po bango basunga biso omoni zaka ndenge parent azalaka ataka mwana na vie moko ya bien soki mwa moke nzambe asungi yango moni ke tozwaki na tozwi ndako totie bana na condition ya bien bana bazala bien donc tolingi vraiment bana bazala bien ba se sentir baza na ndako na bango ba se sentir baza à l'aise baliaka ndenge na ba orphelinat liaka te baliaka ndenge bana na kati ya ndako baliaka donc chaque matin batuna bayeba déjà biloko ni o bango baliaka baolamba selon bango donc yango mo totie bana na condition ya bien bon ndenge olobi so tozwa lisungi le nzambe apesa vision apesa pe provision biso mo nani tozala nanu tobongama nanu toboyi ke toleka na télé tozangi loso tozangi mbonga loyer boye de biso tozangi boye tosali boye non biso moko nanu tobongama déjà toyebi ke il faut tofuta ndako il faut bato bana balia batravailler pe o bazala bazosunga biso il faut bazwa pe quelque chose na bango mais nde bible elobi le nzambe apesa vision apesa pe provision eza orphelinat baza orphelin baza bana oyo baza mitema nzambe il y a beaucoup de gens bayebi secret nango tu vois nazwaka ba aide ebele o tosenga te bovanda boyo mona kaka ba visite msu eza babengi msu bomoni ka bayeba bimi bayotikela bino loso bayotikela bino madesu bayotikela bino basoso bayotikela bino biloko olia eza pe na bato o batinda pe moi quelque chose atini mbongo na ye non bosunga bana donc en tout cas tozwa vraiment lisungi omoni parce qu'il y a beaucoup de gens bayebi secret oyo ayebi ke l'air azopesa apesi Mireille apesi Yolande apesi Jurgen te mais azopesa bana borphelin soki biso tokozala honnête biso tolobi to lia to baloba nini kuto osakana na mbongo ngo mais non pe grande chose tozwa na biso mbongo to mona pa mbongo bayeba tika bome biloko olia vraiment tozwa quand même bato pe msozo mwata msozo atindi mwa mbongo na ye bo sala boye bo somba bana tozwa na biso nini en tout cas lisungi ezoya mais les ezoya tozo sunga bana bo tsa ba provision bozolia bana bazolia ba osala boye donc voilà ezali biso na bandeko nyonso yo basunga biso nde tozobokola bana oyo nzambe apesi biso parce que eza biso te tozongisela ba oyo ozongisa eza nzambe omoni même je veux dire quoi baorphelinat oyo baliaka bambongo bana baolia biloko ya bana ezaka wana eza mama nzambe moi je peux pas juger les gens je suis pas là pour na bando critiquer baorphelinat msusu mais eza pe na baorphelinat belenga oyo eza kaka important peu importe na place bana na bazala na libanda mais bazwi ka bana batie bango esika moko o bazo aider bango mais to sala ngo kaka avec amour parce que biloko neti ya baorphelinat oyo nga mona eza bato basala ngo eza na deux manières mutu mosusu azosala eza vision na eza mission na ye azosala po asunga bana aoganye eloko te po so tolobi koganye Yves tooganye eloko te tosali yango mpe te ke po toganye tosali te po bato bafuta biso tosali yango te po tosomba bandako non tosali yango par amour tu vois vi lelo nzambe apesi biso toza envie tobokola bana biso mais bana misusu baparent baza te bakufi bafamille mpe lelo Afrique omona abandonné mwana bosala ndeni bozwa mwana donc tosala yango avec amour mais bato basunga oyo bayebi c'est quoi aider les orphelins nde bango mpe bayaka batiaka 1+ na bango nde balobaka mosapi moko esokolaka elongi te donc bato bazosunga donc voilà donc je crois que bomoni condition ya bana nde baza awa bana baza en condition moko mpenza malamu makasi j'allais dire et voilà bomoni eza ti neti borphelin mosusu okuta bango
ba pantalon eza ya kotobuka, sous-vêtement kotobuka, suki makodia, tout ça, mutu makodia, ba mbuma mwana osenti soko moni okanisi mwana batu ndoki mais ndoki te ezali ba encadré ya orphelinat plutôt ebele bazo tia pena bana na ba condition te oyo otika biloko bango azilo sona madesu wana bakaboli katikati encadré moko azwi aketika na ndako na ye tandis que bana oyo bapeseli bango biloko eza ba oyo baza na orphelinat plutôt. Alors ezosala mabe makasi. Alors tosunga pe mama na biso Mireille Pacave oyo asali oyo soto biso no montant ezobima mpona ndako oyo na kati ya bandalungo awa eza en étage bana condition kitoko bino bomo na bino moko ba image. Alors mbongo ezobima ebele na le mois et puis kolesa déjà bana oyo 13 et puis na bandeko baza mpona ko encadrer bango eza chose facilité. Alors tout sur la bango moi quelque chose na yoza nango benga na numéro za affiché otindi moi quelque chose pour mon bilamba pezali otindi la bana otindi bientôt là bana bazo congé déjà rentrée scolaire pe kalami peut être dans 2 mois awa donc tout somba o 5 tout somba bano en tout cas maman Mireille toujours qui vers la fin mais tout ce là au songa biso la biso bana. Et par rapport à moi, Miki toujours pour nous comme on appelle la page na auto publié ou tout ça bana sur mikolo. En fait, sunga biso présenter biso mon amour comme encore par rapport à Kanaï. Ça va quitter. Que na kende zo bana comme ça na bango. Bazana na ba chambre na bango kuna. Merci beaucoup Mireille. Merci. Vous êtes là bango. D'accord. Les enfants, nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zambalo yo azosale zambalo azosale d'accord. nayepa na yo monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na zambalolo yo azosale zamaka basangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Yesu azana pamoja. Kumba mana ni Yesu. Kumba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina temonie sambalo na ye. Napena tato na bonsambe na yo samba. Bonjour, nakombo nanga Genovi, naza coordonnatrice ya orphelinat Modernier Espoir ya mama Mireille Pacave. Bamusala nasala awa eza kolandela soin ya bana, kolandela bamamo batravaillaka mpona kozwa soin ya bana, sûrement basala mosala bango comme il faut. Oka mama aza te parce que maman aza na voyage, aza na étranger. Donc soki aza te ngani naza responsable awa mpona kolandela bana na batravailleur basala awa. Baka oyo tozala nango baka difficile que bana so bazwi maladie kolandela basoin na bango baétude ya bana ndi yango ezaka un peu difficile mais à l'aide ya nzambe surmontaka yango. Mama azalaki tozala na badifficulté ebele kolia ya bana akotinda mbongo un peu na retard donc tozalaka vraiment badifficulté makasi na classe ya bana batangaka totangisaki ane o 3 bana nde bakenda classe
Nous avons des difficultés côté minerval na bango et puis fallait même sous banda classe année oyo. Et puis so ba beli et senga kokenda bango hôpital ba fiche ba ko futa ba consultation wana nyonso wana ezala vraiment un peu difficile so maman asungi bisoté. Donc yango to ngato sunga to senga lisungi no ya bana oyo ata mwa biscuit na binongu ba mai e ko sunga bana oyo le ba ko mate batu le kwa bato bazolanda ngai. Merci beaucoup. Adresse na biso to na Bandal Bisengo, référence bloc, so kitika na bloc Otuni avenue Isangila numéro 16. Numéro de téléphone 082 51 86 271. 082 51 86 271. Merci. Merci maman Mireille Tomoni, maman coronatrice, c'est ça le plaisir. Après si peu moi ba difficulté rencontrer à la Katia orphelinat mon dernier espoir. Alors tu nga qui au présenté biso bana, tomoni bana kitoko zana bango bana balati kitoko makasi, mais tu va pe moi ba problème ni za awa ya moi mike oyo ko sunga pe bandeko ba tala biso libanda ko poussa na pembeni ya ko sunga bino awo ezali pasi awa ndi tomoni ka ya mwana oyo en fait comme on est nani et puis à combien on ndenge nini s'il faut ko senga pe le sungi ba bandeko ko za la nini. Bon, mwana oyo ngam na pese kombo Lasconi parce que ayaki azalai na kombo te garçon. OK. Oui, azalaki na kombo te na pese kombo Lasconi. Donc mwana oyo depuis tos yeux, je crois 2 semaines et c'est coquille hein. Ouais, 2 semaines et c'est coquille si je me trompe pas. Problème na ezali nini, maman na ye a 13 ans. Donc ba violé qui na âge à 12 ans, 13 ans oui. Une petite fille à 13 ans, ba violé qui na âge à 12 ans. Donc ezaki na Selemba ou na Selemba ou munani mwana bamoneka mwana moko mukie ya mwasi petite fille mo avandi na kwazo melisa mwana libele. Après maman mo banda oteka mapa atunya biozo melisa mwana libele ndenge nini aza mwana na yo lobi aza mwana nga nde maman ngo ayo tala ye amoni penza ke azomelisa mwana libele. Après bon yo na mwana muke bonde na expliquer histoire ne kabino ba viola kinga bo tout ça banini et bon papa na maman no bazabo papa na maman bakufa avant da ceux qui pas nani wana lobaki ana bon après a continuer message mwana libele maman ngo banzo continuer oteka mapa après mona maman mwana ngo aye aisabi maman simbelanga mwana na oke kozwa babiloko na batamalewa na nde batika bloka kolia ngana zwa kana kende zwa pona lia na mwana. Nde sikoyo era ya tikili mama na mwana kokima nyonso akime yango wana mama na vandi na mwana ti de 12h à 18h amanu azo ya tende akene na commune era kena commune ezui mwana ale basali banquête baluki kotana ba montende ba lekise na RTNC quelques jours à l'équipe ba monani te nde bayo benga biso orphelinat ke bazana mwana moko a bébé awa bayebi pe kombo na ete âge pe bayebi te donc nde to mona ndira koza na bayina ni parce que azobela zana nini maladie nini donc aza maladie santé vraiment eza bien te normal nutrie veut dire azolia neka bien te azolia akomi kutu mwa kopese na moni lelo mwa ça va parce que era qui il faut taler 2 fois te squelette vivant nani pas zongi kala moi nani pas zongi te bilamba kutu mte bombi na nzoto donc nana zongi te mais nzamba osala grâce à récupérer donc oyo moi cher joye comment là ye kombone espoir ngape na piake ka komba espoir viens bébé OK bébé espoir yepe ayeka na âge à 1 an. Oui, ye pe kombone espoir ngam na pesa ke kombo espoir ye pa ya ki pe sans prénom non. Voilà donc histoire ya espoir le ba ki na zaki na 13 mois. Donc 13 mois une année 1 mois, ba lokota ke na wenzangeringiri. Ba lokota ke na wenzangeringiri azo déranger. Boko matisse soko ta makelele excusez-moi baloko take na wenzangirangi babwaka ke na wenzangirangi babwaki wana nde ezalaka baloko tie mama wa lokota ke amemi epeka na RTNC
que amemie plutôt na commune amemie na commune wana reste calme s'il te plaît amemie na commune amemie na commune bata commune pende basala kama na bango banquette na bango bakepe na RTNC yekuta lala 4 jours na RTNC RTNC zani na communication ezali RT radio nationale d'accord po bayebisa ka ke voilà aleki kuna 4 jours baparent ne pe bamonani te nde bayo contacter biso mais ye sikoyo après quelques ou une semaine 2 semaines comme ça je sais plus maman na ye oluka abanjo yaka otuna bamonaka jeune fille moko azoya azotuna soki mwana mo babwakaki awa boyebi bato baloko tie mwana moko pe koleka na radio télévision na voilà nde mama ye oluki na nsima ayoluka na nsima nde siko eyo etombe siko na garçon moko amoni abi mais mwana moko wi bauta obwaka mwana moko ndeni yo ozotuna boseke eza yo nonga te na bwakaki oyebi mpe kini ka bakangi ye bengi bata commune aya wangani ezanga te yanga te baye bazwi mwana batala boye mobimba mama yango akomolela ayo expliqué moi jeune fille moko à 18 ans ayo expliqué comment na ye Deborah nda ayo expliqué pourquoi raison ni na bwaka ye mwana baparent bakufa koko mo mutanda ye kobokola ye koko yango akufi donc abeti ka histoire azalaki maltraité mwana mpe azalaki ka na même situation même santé na ye donc voilà nde baesi boyiki mwana azokende orphelinat alobi akende na esika otia ye te boye tout ça na ndenge mpe namona mama ngonga moko nde na yo mona jeune fille yango na ndenge mwana deya tosi topesaki kombo espoir parce que azalaki na kombo te topesi espoir voilà mais tozala so na contact mpe na mama yango te c'est un peu ça mais ayebi quand même adresse ayebi kombo ayebi mwana aza na kati ya orphelinat mais asignaki asali video ke napesi yo mwana soki okoadopte ofaire adopte nyonso bosali parce que orphelinat mpe tozalaka na droit ya nini ya baadoption bavideo ni ezali asali akomi par écrit donc voilà est-ce que bino mpe bosalaka système ya moto alingi koadopte mwana aza libanda mboka aza na Kinshasa alingi koadopte mwana bosala yango mpe oui adoption na orphelinat esalama nango adoption esalama nango voilà tocontinue biso mama Mireille sikoyo Moïse yaka primordial ke tozwa bango nyonso Moïse aza mpe amona liboso tozwaki na orphelinat mama ni aza moto anini j'aime pas vraiment nde bana baza koloba manini moto ya fulo en fait naokende ka na baterme muta bon bref muta liboma abotaki bazali batriplé donc une folle bayibi ye moko atike na mibale bayo oyibe su moko sikoyo jour azobwaka Moïse tozali mpe na frère moko mpe kone mpe ka Moïse akute na ye moto azwaki Moïse bakangi mama ngo abwaki mwana nde bakangi ele bake na commune nde atikela biso Moïse tokata tokende mwa mbangu mpona nini donc Moïse Moïse bien maman na ye na bana misa abota ba triplé bayibi akeli biso moko bayibi bango mibale atikala na moko kanda alinga boka pe susu bon en fait nayebi te so ezalaki kanda bien nini bon talaka moto aza ne folle voilà Moïse tu as quel âge? Tu as 3 ans. Ah Moïse. Ok vas-y Naomi boya bino misato tokende ka mokuse mbangu oyo eza important donc notiaka neti bobaluka boye neti bango Naomi Gina na nani Exaucea voilà bango misato bautaki wapi mboka nini na Gemena voilà abandela Toda na mboka Gemena ok donc bango bauta Gemena mama na bango tu peux expliquer Naomi ou comment il faut na loba tango toyaki na mboka toyaki na papa biso na mama biso papa biso akima mama tika biso na mama nde mama ayena biso comme fana na biso kote mo ya veranda no sufi nde mama yakotika biso na veranda ezalaki wapi comme ça vous dérangez na veranda ezalaki wapi ntango boutaki Gemena bovandaki wapi liboso
liboso tofanda na barumbu. Barumbu. Nde Donc- véranda ezalaki wana. Oui, après ntango toyaki na kande bamemi biso. Siko mama azabi. Mama Ayotika bino ye moko azabi. ye moko azongaki na Azongi. oui, Est-ce abengaka bino? non, Ayebi te ke bozala to ayebi ke bozala kaka depo atika bino? ayebi. Ayebi. Oui. Ok. Donc mama ya bango aza na bango misato ape na zemi. Ok. Bayaki nde ezala kaka bata village bayoluka vi na Kinshasa na mobali. Bakomi mobali abandonné, akomo souffrir, akomolala na veranda nde mwana oto expliquer na veranda mo ba veranda pe ezala lelo balali lo babengani ye na zemi mpenza monene. Tellement passe elekaki akoki te nde ndama SMS ozokende okoka te kende na commune eyedaka bato. Nde aye na commune abi en tout cas azokoka te alingi atika bana ne na orphelinat. Ok. Baye babengi ngai na oblige batia appel video na mona mama yango natala ta mosusu koma mama yo moko ya otika bana yo mais na mona mama yango non il n'a aucun vraiment passé c'est pas donc azomona que moi si vraiment aza bien au comprendre mais pas si souffrance eleki akomo lela lobi mama soko edenga te za pasi souffrance eleki makasi na kovana bana te donc moyen te nga nazozonga na nga mboka mais abaki na biso avazonga aobota opesa biso mwana ou aokende na mwana ne aozonga mboka tozwa bana na ye tobokolela ye alingi mpe bana bapanzana te ça va dire nani Oui. alingi bana ne pleure pas chérie alingaki bana bapanzana te omoni nde aya sololi na nganga est-ce que raisonner bien le bino mama na okoka te en tout cas pasi na senga nzambe apesanga orphelinat apesanga nini bien chérie yakani azolela bien c'est fini c'est fini Ola. Alélie, ça fait très mal, hein? mais moi je suis là non hein maman Mireille elle est là non Elle ne pleure tu veux pas. pas rester avec maman Mireille Je vais rester. ne pleure pas chérie Dieu elle sait pourquoi d'accord ne pleure pas bébé waouh je sais donc bref Tout sauter histoire pour la Ok, ça faire va. opérer moi la terre. donc c'est un peu ça maman bango mo mutakotika bango Ok. mais napesaki carte na pe adresse na lobi aya aomona esika bana baovanda bon alingi te vraiment nayebi te soki akanisaki bazongisele bana ni aboyaki vraiment abelingi oyeba esika babana baovanda te donc mama napesi yo bango ayo osala prière donc tout le monde azalaki na lelile mama na aoprie mpona bani c'est un peu ça Beaucoup, là, ça fait tout mal. Ok. Courage alors. Allez vous asseoir de l'autre côté. vanda Comme ça. kuna jina donc c'est un peu ça bata ba este otunaki dada bango boya. yo. Ok. Dada Dans boya. la retourner, boya boya. Ah, mboko. Visa ba réalité hein ça fait tellement mal Mboko, tout ça, Koboni. Les gars, monsieur, toi, on va de l'autre côté. Voilà, là-bas. Toi, ici, toi, ici. donc nga vraiment namona yango eza miracle ya nzambe parce que nasenga nzambe na binzambe apesanga bana oyo baza famille Ok. vandawa nayebisa nzambe apianga bana oyo baza famille mpona kopanza bango te kobokola bango ensemble parce que nde eza na okozwa bana tokoswete te neti bakana bango boye bana bakokoka bwana mosu omona ke na orphelinat mosusu mosu omona ke na orphelinat omatise ya c'est bien excuse-moi mosusu omona ke omona bana bakabwani nasenga vraiment nzambe so apesanga bana apianga bana oyo baza famille mais nzambe azopesanga mpe oyo baza famille baza belinda babengaki dada na swahili eza yaya nga kuna banda okanisaka komone dada donc belinda na maria na miradi donc bango mpe baza bango misato. Mais ça fait déjà longtemps depuis comme en Afrique na Kinshasa bazovanda na est donc bango baza misato bauta est mais ça date déjà je peux dire même
3 ans, hein, 3 ans déjà bana est. Ok. Pour les bayaki yazaki bébé. Hein, yazaki na nous bébé herbazonga qui maintenant tu as quel âge? 6 ans. Ah, mon bébé maintenant il a 6 ans. Oui. Donc bayaki yazaki na nous bébé azaki muke herbayaki. Bazao vanda kuna na papa na maman. Bon, des aka ba M23. Donc c'était histoire ango papa bango babomaki na miso na bango avec machette baokata morceau bana bazalaki wana. Donc voilà, après 2 mois papa koke ko support maman koke ko supporter choc ana te maman pakei nde baye kozwa bango maman leki soki maman leki maman kuluta bango bayo zwa bango soki bata quartier ça na bosani bayo zwa bango bayo kita bango na Kishasa po maman abota maman ne aza na Kishasa. Bayo tika zaki pe pauvre maman sakoli bayo tika bango na Kishasa ndavai na bango essayer kokota bango classique à côté ana. Donc bana ba passer ba moment moko ezaki vraiment dur. Donc pour balia il faut ba kende ba buka ba koni ba côté mangengenge c'est où à côté là vous habitez avant? C'était à Maloko bien qui connaît. Là on était. Oui. Pas ça. Ok. Ouais. Mais il faut pas kende ba buka ba koni pour balia bazé vraiment na vie moko ezaki ya passe. Koko on pas koki sur autant que ça bango classe T. Donc bana bakoka ete mama koko akoki te aketika bango na église et pas pasteur. Abi non koka suko boko la bana te. Donc na âge na ngana ni non koka te. Donc bana bakate classe bakomi ka commerce. Nde sikoyo aye ko aye ba église peut contacter biso na ndenge pe baye opesa biso bango. Donc baza bango misato baza âge mon dada ti à quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans. Marie? 8 ans. 8 ans. Et toi? 6 ans. Frère Magle bayaki bazaki vraiment bien te. Donc bando lela trop événement les allait bon on a mutu. Donc j'étais même pas prête au côté bango école, j'étais obligée pour bazo activité mo ba kendaka et aider bango. OK. Mon ezala mona okuta mo ba vendre place mo bazo lela, au vendre en tout cas loko wana ezaki bango vraiment trop tolité vraiment pour non long il fallait ce côté bango classe là ba okende classe ba mona ba camarades ba ninde to côté bon école moi à Saint-Michel. To solo la pena sango wana po ba aider bango ndenge ni mais aider bango ça va. OK. Merci. Parce que dada kalazaki soka banzolo babu banzolela. Donc voilà, Isaac vraiment c'est événement c'était dur vraiment. Merci. Bon la famille espoir hein. Bango nyonso bon et puis bango tout bazana komba pakave. OK. Bazana komba pakave pas Moïse Panzu. Il y a des Panzu aussi donc bazana Panzu na pakave. OK. Oui. OK, merci beaucoup. Tout qui a bien ils appellent bon bango mi balé pe baza famille na kataka bref le devenez botelema. Bon balé pe baza famille ana leki je crois 1 mois ngo depuis baye. Bon balé baza famille yenda za yemoko Samuel. Donc tokatika pona ko présenter bango nyonso te. Bébé to ana bébé na biso pe Zoé ba kene église azaki. OK. Voilà. Je l'observe de Samuel mona natanda beaucoup na elongi na mona na voilà. Maman bayembelo ebongo bayemba to tika ba bayemba na suka mais to ndu succès na yo maman Mireille. Ouais. Liloba na bando bota la biso. Oyo ba moni pour la première fois au puis ba monaka ba action salaka et ba d'autres dans ce moment au puis ça bango nini surtout plus pour l'orphelinat. Mon dernier espoir. En tout cas, le colo batelo na lobika merci na ba soutien na biso na ndenge bozo donc juste je dire merci na ba soutien na bino ndenge bozo aider biso physiquement spirituellement. Quand on dit spirituellement na ba prière na yebi que bo prière mingi pona bana. Merci maman Fanny na Suisse le botindela biso aventure otindela bana mbongo et puis maman Adèle aussi na Espagne na bi merci donc na 5 minutes parce que tombeka lobby lelo nga na sali émission nzambe vraiment pambola mino na bandeko nyonso ba kautika baloso ba semul banini donc vraiment nzambe merci vraiment pambola bino et puis merci na maman Olive pe na décembre osungaki bana oya kotika biloko kolia donc merci pour tout na nyonso o bozo sala on est ensemble baza bana na biso topesa bango joie donc nzambe yebi pourquoi alekisi bango na nzela na biso donc naloba merci vraiment pour tout numéro de téléphone nanga numéro ya kin bapesaki
Numéro de téléphone angeza 0032 466 36 64 21. Donc 0032 466 36 64 21. Orphelinat eza na Bandal Bisengo, avenue Isangila numéro 16 na côté à bloc. Donc voilà. Voilà, bana bayimbela biso. Nabelela Nzambe na mawa, nabelela Nzambe na mawa, nabelela Nzambe na mawa, kino wako ya dolanga belela, nabelela Nzambe, nabelela Nzambe, nabelela Nzambe, nabelela papa, nabelela Nzambe na mawa, kino wako ya dolanga. Nabelela Nzambe nanga, nabelela Nzambe ya mawa, nabelela Nzambe nanga, kino ako ya ndolanga belela, nabelela Nzambe, nabelela Nzambe, nabelela Nzambe, nabelela papa, nabelela Nzambe, papa kino ako ya ndolanga. Ngai nakende na mboka nini ye, ngai nalala na ndako nani ye, papa nyonso na bana na ye, yalola losambo nanga. Nakende na mboka nini ye, ngai nalala na ndako nani ye, papa nyonso na bana na ye, yalola losambo nanga belela, nabelela Nzambe, nabelela Nzambe, nabelela Nzambe, nabelela papa, nabelela Nzambe nanga, kino ako ya ndolanga, balobi nanga Yesu mosala kabikamwa Yesu yango na ye, yango na ye Yesu salelanga, salelanga Yesu Yesu Nzambe nanga, Nzambe nanga Yesu Yesu papa nanga, papa nanga Yesu Yesu motema nanga, oyebi yango Yesu Yesu motema nanga, oyebi yango, motema nanga tondi na basusi, motema nanga, oyebi yango, motema nanga tondi na ba problem, motema nanga, oyebi yango, tika ngai nalobela yo mabanzo nanga, oyebi yango, tika ngai nayebisa yo mabanzo nanga, oyebi yango Yesu kumama kolo Yesu kumama ya wenanga kumama kolo Yesu kumama ya oya kumama ngai nayembela nani kumama ya wenanga kumama kolo Yesu kumama ya oya kumama libanga dansalo kumama ya wenanga kumama kolo Yesu kumama ya kumama ya we kumama ya kolo Yesu ngai naembela nani kumama ya kolo Yesu yote vijana ngai kumama ya kolo Yesu yote makasi na ngai kumama ya
mama ya Kola Yesu yone libangwa na talo kumama ya Kola Yesu yone makasi na ngai kumama ya Kola Yesu yone nyonso na ngai kumama ya Kola Yesu yone motema na ngai kumama ya Kola Yesu yone mabanzo na ngai kumama ya Kola Yesu yone nyonso na ngai kumama ya Yesu. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sanga bola ye. Kapena tato na bonsambe na yo masamba to. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye samba lola ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu kundela nga Yesu bisenga senga nzamba lole nalemi bi yapesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalemi bi bisenga senga nzamba lole lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu
tika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asambelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu apambolinga Yesu Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia. na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo
Nzamba lolo yo azosale azosale Nzamba lolo azosale azosale yeah.